Très chers internautes, merci bino bozo na biso na canal ka télévision Pelisisu. Merci na balé branché nyonso ya monde entier pe ya République démocratique du Congo pe ba onu subo dans la province de Congo central. Toza wana kaka na plaisir ya ko informer bino pe akosala bino plaisir à travers notre série des émissions intitulée Totonga Mboka. Ndenge na lobaka tout le temps chaque jour Totonga Mboka yo nanga. Yo nangai habitants en République démocratique du Congo et ceux qui sont dans le monde entier n'est to koyeba kotonga mboka po mboka na biso ke de liboso parce que makambo tozo lobaka awa ezo concerner biso to vanda na Congo pe ba vanda ailleurs ya Congo parce que ezo sala matozo mona comportement tozo banda kala yango to memango même na bamboka mususu to kenda kusali lango ezo sungate ezo nyokola mboka na biso Congo. Pour lelo tokolobela sur le fanatisme. Le fanatisme ezozo ampleur na kati ya mboka na biso Congo. Batu nyonso bakomba fanatique ya batu moko boye songolo pakala. Na domaine nyonso ba fanatique bazali. Koki fanatisme na biso ya lelo ya Congo ekomi mabe. Ezo sungate ezo nyokola parce que batu ebele bazo souffrir par rapport na yango. Batu ebele ba osala mabe. Parce que yebi que na batu nanga moko boye po mikolo koma système koma base na base nanga moko boye base nanga kaso na lobby i ateza mabe base kondima du fanatisme pourquoi parce que après moi 500 francs parce que attend son belo moi bière attend plus moi 1000 francs son bas crédit moi $1 moi $5 pour au se retrouver moi na poche moi grand garçon toi grande fille ndeo bite wana mutu na ngai donc mutu no wana ataza na mabe yo mabe wana yo mona nte parce que za mutu na yo atosa makambo ezo se pesa batute lokola za mutu na yo moyen o corriger exalté moyo lobane mabe ezate parce que aza mutu na yo. Fanatisme yango ezo boma mboka na biso Congo, fanatisme yango ezo boma province ya biso Congo central to mona ki awa ezaki bato ba pro boy. Oye, ba contre soki oza mutu ya boye, soki mutu ya boye sali ya telo kamala mondimate parce que o soutenaka mutu boye, soutenaka ba œuvre mutu boye. Ezo sungate. Tozo tongate parce que makambu ki fanatisme yango ndezo bomba mboka na biso lelo. Lelo soki mboka na biso tombo mate parce que to ba fanatique ya buzoba. Dans le bango ya buzoba parce que ezo sungate. Na cause ya fanatique par exemple ya Pava, o azo réaliser biso mokola lelo. Na za fan club na ye. Nyonso rosala te ka fona betele maboko que fa vazo sala boy ngana beti mabo alors que azana makambo pa mabe ngande fona sungaye na ebise ba défaut oya sana ngopo ki fanatisme ezana sens malamu mais biso tondimaka na bizoba musu pa komi fanatique ne parce que yake nda obe basi alingira ke basi fan club na edo ndenge eza oloba makambo te parce que yebika alingira ke basi donc ezo boma ce qui toke na domaine politique lobby tozakia Kabila to mona bato bakumisa Kabila même mabe ya Kabila batikala ko loba ngote parce que bazaki ba fan club na ye bande ko kumisa ye bande soutenir ye na buzoba ne parce que ndo pesa bango mbongo mais bande kontima ye makambo so bande ko sala tango zaki na pouvoir bandima ki yango bongo parce que bande ko soutenir parce que bande ba fan club na ye bazaki ba base colonne changer fanatique ngo komi mingi ba base bazaki ba base na ye aloba mabe aloba malamu bango ba obeta maboko asala makambo malamu asala makambo bango ba beta maboko parce que nini bazana sima na ye apesi bango pouvoir apesi bango ministère apesi bango gouvernorat apesi bango poste moko quelconque parce que le cas apesi poste wana moyen au critiquer exactement moyen aloba mabe nete parce que aboto lango fanatique tozana posa to tonga moka ki fanatisme oyo zo sala wana est-ce que ça c'est normal muto oyo zo kumisa wana na moyi na buto zo kezo ba paquet ba mbongo au kezo ba sac ya ba mbongo au bomba na ndaku yo na ba poche piaka eloko ezate mais yo na moyi makasi ozu mégaphone ozu micro o boss o boy ki fanatisme ya buzoba oyo ba congolais tozo sana ebité chômage les outils na biso tokenda kosala makambo bongo tokende kokumisa na bato tokokumisa te tokende kolanda na bato tokolanda te ya likola combien likola 5000 francs likola 1000 francs yango zo si sa valeur na yo réputation na yo parce que voix na yo wana oyo ko voter ye c'est très important ce qui akaya ka pembeno parce que ayebi ke arozwa voix moko bana yo c'est la minene qui voix na yo ta voix coûte
trop cher par rapport à bambonga miki oya pesa ko wana ki fanatisme bando ko sa ki mukala musu eza ki mukala bando ko sala ngo et fouti au combien bando ko sa okoma mukala mutu wana okoma ko betele maboko okoma ko kumisa ye et fouti déjà combien déjà ça est là oni l'autre on a rendre le lot na bato na ngambo ba parti politique mususu parce que bazui pouvoir bato na bando kumisa on bazui poste te l'autre ndenge ba panzani ba komi ko za la diviser parce que bazui le lot comment nango profit fanatique yeba ke naza fanatique intel mais so na moni pe intel asali mabe na lobité intel pe osali mabe bongi ça oui to boy te baza fanatique abatu parce que muto mutaza na batu na ye muto mutaza na base na ye muto mutaza na batu balinga kaye muto to ko lingo mais moi groupe no moi batu moko boy osala po balinga ko bazali mais to za ba fanatique oya lo yengete ba fanatique ya lo yengete ya buzoba to moni batu mususu to tanga ba kombote ba démissionner mais za batu mususu bazolela ozolela pona nini eloko ni ezole liso parce que ina buto zi ba mbongo ba seka ba mbongo mais yo na mo ezole lozana elote na poche yaya avant ça fanatique on kuza fanatique mutu il faut raisonner parce que le lot politicien congolais azo vivre na ba intérêt ce qui a mon intérêt ne personne zaté a luka benda bino na lo yenge pour ni intérêt na zaté tout le monde même na bêtise a ke ko luka secte ne mo boye ba pesier principal moko ba pesier interdiction moko ba lobe loko ko liate aye na ngo lobi na église mbato liate yaya ozola na lo yenge fanatisme même na kati église passer au sala mabe parce que ça na ba base na ye moko boye ana batu na ye moko boye o baza batu asile batu a base batu babenga batu nsu babenga pe na kati ngo alo apeke batu nga na tiara place motema na nge vanda. Je dis qu'il y a un bateau qui est mais ça va d'accord, un bateau qui est mais va d'accord. Il y a même les sika auto qui cause la censé, tous doivent vite, tous doivent sous vite. Donc comment on doit cabuzo parce que batuna batuba comme ba fanatique. Même dans ba classe, au moins que fanatique dans la équipe ne moboé, ana ba base ne moko boé, ana batu ne moko boé. Même dans misala, au moins chef, apona kaka intel, atinda ka mission de service, apona kaka intel akenda ka boé. Intel vana na ban, pour nini intel le baramini makaboza ba vérité moi intel akota na kata boîte c'était parce que le bara vérité fanatisme yango zo mamboka na biso omoni chef na mabe loko yo so fan club na lobi na loba na ngate pour lobi na ozo $5 te pour na ozo $10 te pour na posa na ba olongolanga na otike ka bongo azala ne ka bongo na basine bele obakisi sungu susu likolo na yango ya o sunga ete après tout ça on pousse mboke tongama mboke tongate tant que to tiki fanatisme te tant que yo katino mi lobi ke ngai na sa responsable ngai na za valeur katina ngai na koza mukala ya mutu te ngapi na ko krepe loko mobo et avancer na ko banda ko beta ka maboko te na buzoba nyoso zo leka na nzima l'autre monde ba dozen na ngambo kabila ti ba continue na ngambo ya président biso actuel pour la ni président actuel ndaza na poste ba kimi muninga poza na poste te. Je ne parle même pas du suivisme pathologique, de la transhumance. Quelqu'un qui était kabiliste pur et dur, il peut en 48 heures devenir tshisekedi pur et lire encore. Et puis il vous dit, mon cher frère, la politique, il faut être réaliste. J'ai créé ces partis-ci pour rester à l'opposition. Donc il n'y a pas d'idéologie. Sur le mitou na biso, et so ça te ke bazo ambuye biso, ke ba okosa biso, ke ba même so ndila ko bunga. Peuple congolais dans le monde entier, partout aux amis mitou na biso et ça là. Tu vas faire raisonner mitou na biso partout aux alliés et ça ba ba na étranger et ça ba ba vanda na Congo awa na kata matadi esika tozo enregistrer émission na biso na biso na canal 4 télévision bino bola na biso ba mboto na bino nyonso to changer ba mentalité na biso to bi ke to yaki awa to yaki na mbutu muteza yaki awa kana me année passée izalaki a o kotoyo batu bazo bundana batu bazo betana batu bazozokisana batu mususu kutu ce qui est dû bakufa pona kokumisa intel toyebaka makambo na kalizaka mingi makambo vita imana bafanatika vita na bafanatika imana mais lelo etikala sous vita imana te ekuma même moto ngambo batu bakumisa ngambo batu bakumisa ngambo na ya na kati pe ya politique
bozo diriger bato na ba conflit ba bagarre d'esprit et sungate même na kata misala tozali bato baza pour boye bana bakenda kotia songi bakuna te bango te pour chef alinga bango mingi aina bana misusu balokwa ba pion na ye acha pembeni ko ba yoka kasoka yoki songi.com et koma pena bana mibali parce que ça fanatique intel a combiné songi.com a kenda kopesa ba information pour ba yoka kaye pour ba pesa e valeur pour pesa moi $10 pour pesa moi $5 pour makamne ki libiso ya to sungate. Le fanatisme eza mabete mais o ekomi na mboka na biso Congo ekomo koma mabe parce que tokomi obomana entre nous tozo bomana entre nous pona wela nini bato na butu ba okende koyokana na bango bakaboli mboka bazwinda munda muntu na muntu azwi parti na ye ba o na butu tongo yo lali pongi ba okesola pona nini bateka ba minere yo ndo koma fanatique na ye na mo yo po telemi olobi ndenge nini kombata ozo bunda pona ye mais na butu ya zo enrichir poche na pesi yo combien tongo ba osa ba contrat tongo ba osine ba accord yo zana wapuzaka kolala ozaka kolala pongi oyeba kute loko te osutuka kaka oyokaka ba accord moko bo esinyamaki tango esinyamaki oyeba te mais oza fanatique na ye ayebisaki yo te mpona nini parce que oza fan abengako base na ye base tango oke kosigne baccord ayebisi yo te mais tango okoya kosala ba trouble na mboka aye associé base akosikosi no makambo lokuta oyo ezanga nango lokuta eza na mutu mo na soli na internet ayebi kofortifie nga lisu makasi ayebisi nga boye apesi nga lisese oyo nayebi ke kosunga biso oza na mwana no musala olobi na ye nga na okoka te na obela na zimbongo oyo na pesi mwana musala na lobi kende zwila sombela ngai biloko par exemple na Kinshasa biloko na teka opesi $500 olobi kende sombela nga biloko na Kinshasa na teka kapasi nga na okanzo to bien te soit pe na okanzo to bien mais na sepe na servir yo na salela yo kende kosombela nga mwana wana olia kende kimpese kosomba Kinshasa kosomba biloko ye asuki kaka awa na quelque part asombi biloko a $100 $400 à bomber à cause qu'il y a malade bloc comme ça tika nakini ayi na biloko à $100 biloko à $400 aux sima mais biloko à $400 et au komi ko ebisi oh mais biloko à $100 ya nango yele biso biloko à $400 ti a komi acharnement ba msu ba yebo kabola mboka o te ba ko se mutu msu ayiba kinzo ka mutu msu ayiba ya yo sele loko ya ndamu ba ebiso kokisa e komi problème moni makambo zo mboka aluki a utiliser ba fan moko boye basala trouble po mboka epanzana mboka epela moto ye kuna vandi azolia $400 bino bonyoka mabo pesa ba pine ba moto va même ba kokanga yo ko tipe kasho o tipe prison o tika ko mona mukolo moko te mutu wana ya kotalo na prison place oza ye a continuer ko sala makambo na ye a continuer ko créer ba base mususu a continuer ko créer ba fan club mususu po ba ye ba kosunga ye. Est-ce que ozalaka fan club oyo sunga ka mutu azala pembeni na yo ozalaka fanatique ya mutu aza pembeni obakisaka un plus to bakisaka kaka matongi to bakisaka kaka ba conflit ko créer ba conflit o vanda kaka boloko esala nango te mutu ana kuta lobaki ba alors que mutu na même pas lobaki ne loko te kaka po bo créer conflit obenda ye diviser pour mieux régner. Fanatique surtout makambo ezomona na trop na ba politiciens bazo boma batu bazana entourage na bango batu bazo ebate bazo liana batu bazana entourage na bango bazo ebate pona nini poza fanatique intel ozana fanatique a songolo oza fanatique a pakala ngana lingi ete ye fa longwa ata mutu na zane bien mais olingi ete parce que fanatique aza contre mutu na bino ya ici kozalaka osungaka to sungaka te tona posa mboka na biso échanger tokotonga mboka yo nanga yo ozotala nga otonga mboka tango vandi ozo raisonner olobi nazalaka fan club intel est-ce que na memaka un plus to na memaka division nazalaka fan ya songolo est-ce que na memaka un plus to ngai na yaka kaka ona pona diviser na yaka kaka pona tia songi fan club voire même to comment repesa bango ba kombo ba boss muto koza ne boss te mais pour na cause quelque chose et pas inaye okomo benga e boss ce qui mona moi si grand prêtre mère na biso zomona ki fan club e komi ya mabe na Congo ki fan club ezo sungate parce que tozo memelango aliro tozo memela ki fan club wana yango ezo bomba mboka
yango zo mamoka ata biso moko nature ekoti ya biso te mutu azalaki na ngambu oyo alobi umela simbali bende mutu yango mpe oyo balobi umela abomi abebisi me balobi ne umela apo mutu yango lokola poste mosala esili poste esili avandi na banc de touche bazwi mutu mosusu batie alongwe kuna aye susu boye umela yo mpe ozwi mutu wana obeteli ye maboko olobi nini ye nde mutu na biso mutu na bino toza mutu mabe omona atiki aza mutu mabe otalaka te kaza mutu mabe mutu wana azalaki abetelaki umela sikoyo akoma obimisa mabe na ye parce avandi na banc de touche azalaki ya kosala abandi obimisa mabe na ye atikala kobimisa mabe te ikongole tozovivre na hypocrisie entre nous hypocrisie ozolakisa mutu na motema no mosusu mais lumière ozoseka ozoloba makambo mosusu bien-aimé yaya place ozali yeba kochanger bien-aimé dans le Seigneur nalingaki naloba toyeba kochanger totonga mboka na changement de mentalité nos mentalités doivent changer ngai naza fan club na ye oui na sepelaka na ye oui mais asali loko esepeli singa te na kepe na ile moni loko osali o na sepeli nango te prochainement ko bandela te po esalami mabe ezate to sa ba fan club kaka to kumisa to beta maboko asala malamu asala mabe to beta maboko asali malamu to beti maboko to bi oui yende asali mabe muninga na ye adversaire na ye asali loko malamu to kumisi pe adversaire wana po se loko makam po sunga Congo po to teli nyozo le kana Congo par ya population ezate nyoso ezala ba député ezala bato basalaka na misala mutu na mutu alikaka tondisa poche na ye mutu na mutu esika nyonso bakokotisa ye alingaka poche na ye vimba alingaka ye nde alia bato mosusu bazela nanu ye nanu bapoche na ye tonda après nakoyeba koservi bato mosusu so totali bien akoya kosola mino na moi makambo mosusu mais ye aoloba makambo mosusu na nsima fan club ozalaka fan club intel atambola na ba jeep 5 6 7 yo tambola lo te piéton fan club ozaka pembeni na ye moko poche zotonda mais yo ata inito asombela kote fan club naza fan club na yo na mbongo ebele ngai kutu naza Pierre numéro 00 yaya et sungate partout dans le monde entier bozali nebi ke ba émission ou ya sensibilisation eza pona ko sunga biso nyonso tout élément pour un changement dans mboka na biso c'est ngai na yo to changer to changer comportement façon de voir des choses na koti même na l'église qui fait un club na longoli parce que même l'église ils sont censés eyebisa biso makambo so mais yango ekomi comme biso na libungi soko select au bungi parce que wana ba base na nga wana batu na ngai place motema na nge vandaka soki kaka monika ke eloko boisala mi mabe lobi ekomi akomi mutu mabe fan club. L'église d'aujourd'hui, vous êtes censé y a comme dans le royaume de Dieu, mais et comme ko bulungi sabatu, et comme ko panza batu, batu ba komi batu ba ngambu na ba ngambu, batu ba parti pris ngana za ta parti interne, ngana lingana nga pasteur interne, pasteur on a linga kete parce que ça kanda. Parce qu'on a un sepela net ngana za la interne, na sepela moi parce qu'il a nga ba information ya ba lobien. Na sepela mona parce que na tinda kaye na place mabe ake kosombela nga badiamba na mela bato bayeba ate ya za pire petit na ngai pire petit l'église yo sotia biso to tika badiamba to tika basanga to tika nyonso noza na pire petit wa ke nosombela ko badiamba po ya komela eloko koma ko bunga e koma botala o nga na zolo bate botala o nga botala o bolanda o nga na zate bolanda o na zolo ba mais to kolanda o yo ça parce que yo ne faut la modèle na biso ozo mona eloko zo buma Mozo banini boyoka o ngana zoloba mais o ngana zo salate et ozo bungisa biso qui fan club depuis quand on dénonce makambo mutu na sala na kuzu depuis quand on loba makambo mutu na sala ya mabe depuis quand on loba ngote parce que azawana za na pouvoir soka pouvoir esili gaz esili mabe na enyonso bimi à la portée de tous mais elle reste là qui na gaz elle reste qui na ampleur ma bene ewana oloba ki ngote pona nini parce que ça qui fan club ya mabe ya ndoki
fan club bakoboma ozana pona koboma batia conseiller moko mutu moko quelque part au lieu ya ko apporter conseil à malam ozo ko apporter conseil à koboma ya fan club mutu aboni yo alobi nzela auto osala tout nyo nzela auto osala écouter combien au PCP montant na PC exemple PCP montant $5,000 il y a 25 km mais qui ça mouvement mais parti à 1 km congolais fan club yo bozo pona ye ya sala ndira est-ce qu'il y a dans le domaine wana sentimentaliste azana domaine wana te ba bazana misala basala ka misala bazali moke pona kaka ye pona ni ya za mutu na yo mutu na nga moni mutu no wana bengi mutu na nga ya kati mutu na nga kati omoni pesa meme na libulu moni nga zo dindisa yo zo yeba te ozana isolé oyebe lote zo ka odindisa yo po un jour ba ba sepela na ote fan club pona lelo to suki wana merci à nous sur dans le monde entier bolanda sur na canal K télévision bolanda sur na RTCL bolanda sur na Marina Nzebo TV bolanda sur na ba chaîne sur na partenariat bolanda sur na ba groupe na biso ba WhatsApp bolanda sur na ba bolanda sur na Facebook bo s'abonner na chaîne na biso Marina Nzebo TV pour na plaisir na bino yango to sala ka bloko na cadre ka sensibilisation pour na sensibiliser population dans le monde entier peuple congolais en général partout aux alliés na Congo central surtout parce que biso to kumba marathon na ki fan club to kumba marathon dans le bien je ne mâche pas les mots to kumba marathon na ki fan club otikanga na loba ezana bato bazala ki pro à tout le lot à tout matubona loko azali sous gouverneur te ba changer de côté ba comme voir même ko critiquer peut ko mama bene laisse-moi vous dire ça na bimisango atana kombo na ye mais er qui na pouvoir bango bande obetele maboko nyoso bande ko sala mabe batikala kolobate loko moko mabete baloba nyoso na malamu mais le loko azali sujité avant na bande de touche bango na bakomo kumisa mutu asika et puis bakomi côté à côté naza proyete naza pe proyete naza la rappel membre ya groupe yete mais na pesika ka exemple pour yango to moni sala maki makasi na cadre ki fan club parce que to moni ba mso ko biso to ba pro biso toza ba contre mais ba pro ebele o bazala ki pembeni na ye ba komi na bango ba contre pour ni avoir na bande de tous papa ici ko zali zwa mayele prochainement tango komi na pouvoir yeba mutu nini okotoye yeba mutu nini okozala na ye yeba mutu nini okovanda na ye yeba nani okotia conseiller parce que mboka ezali ko be mutu na mutu motema ici kazali mabezali to changer ba mentalité to changer ba comportement to changer ba attitude ya biso yango nde ko sala mboka na biso ke de liboso mboka na biso emata merci na papa wa réaliser ki biso merci na bino no bolanda ka biso à partir ya ba téléphone na bino ba ordinateur na bino ba télévision na bino partout bolanda ka biso na bani no so bolutiliza pour bolanda biso ngai na zaka na pour ko servir bino na bino merci mango koto bye.